Voilà, balandi batali tindika télévision, merci Nabino déjà et puis Bamboti Nabino partout vos olibakou à côté la Christina Rajabo. Nakata tindika merci na babonné fidèle, merci Nabino pe baebozo ko s'abonner na minute ndenge bomoni Christina Rajabo. Plaisir il y a trop vraiment Mboti na Malela de Londres les champions, merci na Junior Mbouissima Bilili déjà, merci na Papi Kelly Boss Rifin qui sont BP place Bozana Pesmino Bambote, merci pe na Anya Muzo di place Bozana Suisse, merci na ndengo rata otala tindika te invité les prophète ngefa bozaki belé ya obenga Christina ndenge nini ozoyamba sous prophète ite problème nini bobebani ya za prophète ya la papa za pasteur ngane to beba na to wela nini donc tozana ye na kati tindika to sola masolo belé masolo ba église za pasteur za prophète to kota pe makambo ya ba église de réveil et puis to kota pe mo politique ya mboka mbote prophète ngefa mbote mama Christina Rajabu nzambe apambola yo mais nyonso na bana na nzambe parce que yenge mokonzi ya biloko nyonso soki nalongoli chapeau na ngai ka mpo na nzambe ata oza nani nakomikitisa te liboso na yo te parce que tobanga moto azoboma nzoto na molimo tata nalola natiki émission na maboko na yo pesanga mayele pesa bwanya pesa mpe mama mayele bwanya mpe na science oyo akoloba mpo na kongo te epai na yo nzambe yo lobi na Jérémie 33 verset 3 évoquez-moi je te répondrai je te montrerai les choses cachées na tiki république démocratique du Congo na maboko na yo oyo pasi eleki eloko ya kolia ezalaka te courant ezalaka te mai ezalaka te mboka ya mopotu na mboka ya lifobo yawe tokimela wapi yo lobi na Matthieu 11:28 na mikumba na biso epai na tomema mikumba epai na yo ekomi kolemba mpo changement eza te nzambe otiki Congo tala bato mabe oyo osimba mitema na bango baza na bolingo basalisa Congo basalisa bapeuple oyo bazomona pasi balongwa na baintérêt personnel na bango bayeba peuple. Seigneur tu as dit Proverbe 14:28 quand les peuples sont dans la ruine malheur c'est la ruine du roi. Au contraire les peuples sont dans la ruine, les rois sont dans la joie. C'est au contraire la parole de Dieu mon Seigneur touche le cœur des dirigeants et puissent connaître le peuple qui souffre. Israël 430 ans dans l'esclavage. Un bon jour, tu as utilisé Moïse pour le libérer aux mains de Pharaon, un roi puissant. Seigneur, l'armée céleste appartient à vous. Faites quelque chose au Congo, on puisse vivre bonheur et la prospérité. Je remets la République démocratique du Congo entre ses mains, aux mains de Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il puisse venir intervenir, sauver et nous protéger aux mains de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je mets Kivu Goma entre tes mains et Bolette à Paris. Les médecins soignent, c'est toi Jésus qui guérit. À cause de ce nom, tu peux sauver toute la République. Pense à y, sauvez-les au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Volandi prière, voyo qui déjà m'a pas mboli donc qui t'a na Congo Mobimba et puis na ba Congolais à partout. Oh vas-y. Prophète bonne d'abord santé zandi. Négatif. Nazana 18 plus ya typhoïde oyo kimbuta tikela biso ebola. Solo ezo silate. Toujours ibate no kimela wapi. Na ibesikate. Je ne suis pas bonne santé. Mon a dit mon prophète dit sort simbi boy. On a dit papa donc tondi wana grave. Mokoko siko zali mokoko ya ozwata ngai opesanga ta kisi friend and fils mokoko. Biso de tolobela mboka fils mokoko donc mawatro et personne n'a jamais intervenir. Personne qui fait quoi, je suis là par la grâce de Dieu. Peuple baza na bolingo, baza na mawa. Molobeli na bango yo azoloba. Nazoto na motombongo na bango te, loboko epeso ye bagate. Voilà, merci. Malela de London, les champions. Tu peux sur te place aux a. Prophète Ngefa, tu comprends une église de réveil. Bogomi n'a pas perçu. Katoni, ntomoni, pasteur, Sonika Fout, un petit chose à pasteur, sur la Zarana, ntomoni, barobe, ya pembe, banzamba, la syndicane, ba papa, ils avons mani. Bogomi n'a pas perçu une église de réveil. Maman, nzamba zolokumu. Tu comme une confusion totale. Mais catholique, ils ont fini catholique, bandoki. Catholique, magicien. Catholique, ancien sacerdoce royal, ou sacerdoce lévitique. Les autres sacerdoce royal, oh Jésus-Christ comme roi.
Catholique, ce sont les pratiquants, les magiciens. Oui, magie aussi na catholique, ma belle aussi na catholique. Il y a encore l'âge de l'église. Église de réveil et bimina sarde, église de réforme na protestant. Ne ba tellement qui catholique, ne ba système na ba parce que protestant comme na croire Jésus au moins Jésus na quatre côté. Parce que de 9 5 pédictions. Hein? Alors les autres sont mon ngo ezama wa mingi. Mais l'église de réveil na tant autres sont ngo maman chrétienne. Na cette l'âge de l'église, dans les deux églises où ils allaient vivre pendant l'enlèvement de l'église, pour cause le jugement ensemble. C'est la Philadelphie, l'église pentecôtiste, apostolique et charismatique. Où il présente ce qui est d'Abimi et pas Dayo. Hein? Oh, il y a l'église de réveil. Hein? Et puis l'église de Laodicée, église sans forme, où il y a qui ici parce qu'on proclame Banzambé. 5 charges femmes, 5 charges folles. Nde basangale ba jugement ya Nzambe pe enlèvement. O toujours mona lelo mama Christiana. Ezo pesa nga mawa. Na loba te. Dans l'église de réveil to na RC pe na NRC. RC nde osoni okaki to zaki président, osoni a remplacer ala ti Nzambala basango na babiloko to na bilamba ya papa Roma. So mo pepe na ba cardinal oyo to yebela yango te. Hein? Na église autobeng NRC, église autobeng yango ya réforme etelemaki ba truc ya RC parce que tant quelqu'un dans swaki soka zui ramana ebo évoquer dans Nzambe soka bami bokoi ezalaka te auction c'est Dieu qui lui donne totelemela ki yango mais eloko tout monde loba ndeko na ngai bato bofingaki bango lobi boze ko seka bango lelo bozongela kati na bango na kotanga mokana na Nzambe ezali mawa mingi. La Bible nous dit na kati na mokanda oyo ya claire elobeli biso na bosembo ya Nzambe. Jean 12, 43. Ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu. Mon Seigneur, il y a papa Bang Sanan. Moi, je suis pas catholique. Moi, je suis un pasteur, je suis un prophète. Mon maître, c'est Jésus-Christ. Attends, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas là-bas. Hein? La doctrine la gloire des hommes, non la gloire de Dieu. C'est que les sons font. Hein? Attaque quelqu'un dans la tête, il y a papa. Nakane, oh, ya cardinaux. Nakane, ya papa ya Roma. Kane, ma pas tout. Hein? Ce que nous avons dit dans la Bible, les sous. Hein? Et ce bisabiso, na Matthieu 23. Nakotanga verset 1 jusqu'à 17. Que dit la parole de Dieu? Parce que mon tarotel et melangaïte, c'est liloba ya Nzambe nde moto oyo ezoloba. Matthieu 23, verset 5. Tokobana 4, 5 à 6. Il faut toute action pour que les hommes le voient. Ok? Alors tu viens soutenir vos bâtons, so batala bango. Ba hypocrite, mitema na bango. Balati bilamba na pembe. Or que mitema ezali ba loup féroce ravisseur. Toyebi bango. C'est eux qui ont trahi la République démocratique du Congo. Ceux qui n'ont pas, sinon, le professeur, le chef de l'État, ils ne disent pas la vérité. Hein? Alors, c'est la Bible. Ainsi, ils portent large robe. Et leurs vêtements. Ils aiment la première place festin public pour on doit les saluer dans les synagogues. Ils être salués dans la place publique. Être appelé Rabbi, homme de Dieu. Qui Bible condamné bango, bilamba tout ala tie ba pape, ya bango Seigneur, to comme dans Matthieu 23 et verset 5 à 7. Na toi le Bible. Faites toutes ces actions. Mais ils n'agissent pas sur les œuvres. Balo barabasa la kate parce que leurs cœurs sont remplis par les malices. Matthieu 23 chapitre 1 à 10. Moi, je suis la Constitution. Mais le temps que tu as dit que tu as dit que tu as dit pétrole, parce qu'on est allé ancien sacerdoce, sacerdoce lévitique. Les lois sont un sacerdoce royal. C'est Jésus le roi. Il est dans notre cœur. Il est notre modèle.
Hein? Il est la différence entre sacerdoce lévitique et le sacerdoce royal. Les lois, il y a quel sacerdoce hein? Ils ont pitié, malheureux. Oyo, Matthieu, Jean 12, 43, ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu. Voilà, chers internautes, qui déjà prophète Ngefande à répondre na mambo etali ba église de réveil. Prophète Ngefa, tomoni na capitale na Kinshasa, na ba ville, na ba balabala nyoso minene na ba boulevard ba kangi po basala ba saute mouton na mais tomoni na kati kuna eloko ezati. Ba compagnie wana bazui déjà ba mbongo mais tomoni batongi ata eloko moko te depuis bazwa mbongo ti lelo batongi eloko moko te na kati parce que le président de la république kutu azotambola atala eloko nini oyo basali pendant soki ba 1 mois bazui déjà so mbongo pendant 2 mois bazwaki mbongo batongi eloko te tomoni on peut saute mouton te oloba nini te. Mais la Bible est claire. Dans Matthieu 7 verset 16 à 17. Les loups féroces et ravisseurs sont là. Et la fin de la guerre, c'est pour les incrédules. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Prison, les bateaux, la loi, c'est pour tout le monde. Quand nous disons, il y a la continuité de Kabila. Aventure, c'est Kabila. Tu sais que va venir au sapé, tu sais faire. Baso mouton, baso de vaches, baso to kuzu, to baso de cheval, to baso ango to mona, na mona baso wanate. Po oye na camion. Bazui mbongo batongi te. Yango président de la République akangi bango 25. Akangi no bango, mais il faut yeba les mêmes bateaux ya Kabila. Ba voleur wana bazali afongola miso na parce que échec ekokoya kaka na mutu na ye. Tango 2 mois bazwi mbongo basaite na kati ka polele ata brique moko te bana machine moko te mais bato bambouteillage moko inutile bazo escroquer pour peuple congolais bazo escroquer passe ya Congo bazo tout mola tout passe ya congolais oyi motaka tana misapi bafinga ka sapato te OK moi ça katana mabele bakateka ko iba ko melisa te ngando ta sai na mai nzete ya pesa na mai 100 ans à Obongo Nangandote, Kongwe na passe. Banti valeur wana, ba pesa bango 80 ans de prison. Hein? Sur la état de droit, oui, à Kangi Bango. À Kangi Bango, 25 à Kangi Bango. Alors tu vas continuer à voler au Ndengeni. Les gens qui ont pillé la République, parce qu'on a un système, na Bango, qui a pillé, ya koyiba. Mboka zo kende kasim. Tant on a qui c'est maman Aradat. Na crise alimentaire. Na monde mobimba. Yémen est premier, deuxième le Congo démocratique. Mais c'est grave. C'est grave. Hein? Congo démocratique, Yémen, ndenge nzale zali pourquoi kolekata mpesa kolekata bazolia. Ne ba bombe, Congo ebunda ba bombe yote. Congo ba Thérèse ali vierge. Hein? Okolona ebimi, to na mboka déserte. Mais to comme une catastrophe alimentaire. Oyo mboka ndenge nini ya pelengenu ya mopotu ya lifobo, frondondo, je te dis même Ebola pe yango ne pusani ezoya malembe komi déjà na Goma. Déjà komi na Goma. Tala président ya Rwanda lobi pas question. Gouverner c'est prévoir. Aboy déjà Goma Kigali Kiseni. Na oye, c'est comme na Goma. Abino ba fekatu bango te bengi batuna bango. Moi abiso batuna. Ah ok la suma manan. Hein? Pour quoi biso na Kisasa. Kimbuta tika biso oyo. Na foule na 18 plus ya typhoïde so c'est pas bon bon ma trop hein mais mutu moka ikete te pe mutu moka lobite ministre santé lobi yango te tala baninga toko suka wapi gouverneur ya sikazo longola ba foule wana quand même eloko ni alongoli gentil asali izaki na sayo prophète ngeko balongoli yango na sayo eloko ni asali lungomba na munene foule izaki wana prophète mais balongoli yango kumsaka bango pona nini bacha wana litoi mais prophète tu m'as fait l'eau bien quand même photo lobela ni ba foule les foules ezaki na sayo belé partout ezali ebele alongela ko ni asali eloko ni basali moi denzelo tsikeda tshena mawanga nzambe tsikeda zimba timwa moi denzelo mawanga nzambe basali ebele ba taxi o chatinia zo zuao hein malembe prophète mbanga mpete quand même malembe ko kene pe kuna longoli yo bika foule yo la salle 19 atiki ni na salle ni mais président nani fachi na obi a salle denzela mais quand même pas même inani ata denzela kabila comme ta salle 19 atiki combien denzela au moins ma bien na bino maintenant na bimisi o to ba vérité na hivi obetanga mabanga po balinga kabila batanga comme kabila te mais akotanga la comme na Yesu OK mais kabila monta bimisi comme ngoni reconstitution ba ngoni
5 chantiers c'est Kabila. Il faut dire la vérité. Écoute, il y a des voleurs. Il y a même des voleurs qui vont manipuler Tshisekedi. 5 chantiers, ok, ça y est, c'est Kabila. Mais Bami Biwana Bazali Bachaniet Babongo Manini. Il y a même Bami Biwana Bazongo Tshisekedi. Pour pas mourir. Le président Fachaza vigilant quand même. Kabila pe abanda okanga bango. Est-ce qu'il y a banda rotambola ndenge? Fachi akanga na kondima so akangi Kimbuta. Kimbuta asali gestion ya mboko ya Kinshasa oyo pendant 10 ans ou 15 ans. C'est lui le patron. Kimbuta comme millionnaire comme la Sénat pour basimba été. Ba interpeller bango ba pesa ba sa bambongo. So akangi obeminako. Akangi ba makila. Akangi bato ba yiba bambongo ebela ti bango makala. Okanga singi bila singi osani. Un pauvre singi. Oza président de l'Assemblée. Agila Kimbok, ils sont là. État de droit yangwana. Toi baka ba compte na bango eza combien devant peuple. Et puis tu sais que dit pas comme président il ça dit so peut compte na combien pour na porte salemaka. Na compte président là inanda ko moko na motuka moko to yebaka. Po ba ba te. Na porte salemaka. On va dire na mbutu bo simale milliardaire sur le peuple yango. C'est ça. Quand même avec une bonne initiative mais ba voler wana ba keite parce que ba alliance entre bango na FSF pour dire la vérité. En fait, il faut que dossier dossier à FCC na bati le kwebo tozo mona kuna moto ezope la commentaire no ezani. Commentaire mboko ya baba bati bo kwedo ya bo kwedo to bo kwebu to ni te. OK? OK, ba pesa bato bakanda mongo ya inutile. Les pays appartiennent aux Congolais. Bati bo kwebo to bo kwenge to ni habité. On a pas mboka bango tenga zane mongala na zali tribalisme te. Tribal, on a vu mongala non. OK? Parce que ce sont les gens qui blaguent avec le Congolais. Bati wana professeur wana motaki FCC Kabila. Rien Kabila ça 19 ans de pouvoir, bati le kwebo, to bo kwenge na bukwebo na mukwenge adi tikana bana mukwengo na mukwengo tikanga na loba tikanga na banda opekisanga tikanga na loba okay na kongo na koloba mabe basala ngote sika komi ko jouer e bandaki na ete e bani na mbusa na musi akimi la muka pas de poste ministériel est-ce que mboka ngoza kana ba ati bukwebo na ba mbusa na musi kaka ministre peuple congolais zo bénéficier ni qui trompe qui Lela Moni, aluka poste à Sénat. Aluka président Sénat. Tant Kabila bi yote, Atchei, Nini wana ale abaluki, ana FCC. Mais le président Tshisekedi, je vous adresse en tant que prophète de l'internet et prophète du peuple. Ce sont les moutons noirs. Bato ba quoi ici les lo Kabila ya batu wana ba zongela yo. Il faut faire beaucoup d'attention. Commandant de temple, gardien de temple. Oui bien. Nani comment nani. Gardez du temple, fils Mukoko fungwa misu na yo. Pas président yo kaka yo. Batu lokola mukwebo. Boko tisabango ne pas la binote. Bako, ce sont des moutons noirs. Bako égaré cash. Oya Kabila sali ya minene. Azong si merci ba personne mbwa. Oya Tshisekedi la sali no l'autre côté. Ako pesa yini. Ako donc ça yini. Le Congo c'est ça. Baluka bentéré bango, bana na bango, basi na bango, ba makango na bango et le peuple qui souffre. Donc il y a les lawa, sur la maniko les lawa prophète à l'élite, ce qui ça passe ko na motema na suki wana. Voilà cher internaute zoko ba malema ne prophète question sous ça o EDP ba internaute o EDP ngape na neba. Pose à candidat ou candidate na Sénat kuna. Il faut zara mukolo ou bien âge pe contact. Non, Sénat appelle ça il faut comme sénateur âge il y a 30 ans. Mais tout le monde a zara ba papa, vieux, ba koko. Mais seulement Sénat zali ba mikolo ba une expérience ou ba koy mikolo. Mais législative na biso alongoli na niveau appelle ça ba moi ba jeune. Nana za ya gouverneur qui sangana ya azai ministre ya sport wana. Absa coupe nani. Nani Denis Kambaya, le sénateur, il est aussi jeune. On a un prérogatif, mais plus pas dans la poto. Même partout, le sénateur va vieux, va haute. Haute cour. Parce que dans chaque haute chambre, donc il y a expérience mingi na mayele mingi. Ça, ils sont des chillages. De Batia Kakuna.
mais yango moni ba mikolo tuni so moni na parlement ba jeune batondi kuna pa bulu yeke na bulu yeke. Voilà, chers internautes, to comme na biso na suka mutu na suka eza Junior Mbui. Merci déjà na Billy Prophète ngefa mon message à suka comme ça. Mais message à suka ba konjo nyonso bazo mbrouiller biso. Je ne croyais pas que professeur Matungula gotika la muka pour aller na bad. Musa gotika yango te. Mais la muka ba bia zaka na la muka longwe la muka te azaka kama Matungula. Oui, biso la muto ba nommer na ni ordonnance présidentielle ke kuna à sa distance na ye. Eza malamu te. Congolais to se soutenir biso so na bomoko pona mboka na biso tozana mutu te. Ngefa question suka ezaki tozomona gouvernement ezoumela trop toyoki banungu ba Rimer Kande ezala balobi ke ezoumela po président Fachi alingi te bato ya FCC bazwa ministère ya défense na affaires étrangères alingi te ke bato ya FCC bazwa ngo mais toyoki ke bango bazwi yango bato ya FCC bazwi yango eloko bimelaki yango azwi défense azwi ministre intérieur azwi ministre affaires étrangères bazwi penza ba FCC bazwi penza clé ya mboka yango mais président Fachi alingaki kosigner te avec beaucoup de pression. Bami yebi ndenge basaki bami katona bango. ACD yango. Et ça malheureux pour la République démocratique du Congo. Si vous dites que le développement au Congo, il faut après 15 ou 20 ans. Il va pouvoir nous soutenir. Oh yo. Voilà, cher internaute, Bambote, ça c'est le lot. Bambote, na repesa na Gauthier Bell, le roi d'Angleterre. Tchèque, na papa Gilbert Mwako, na Kata Lausanne. Papa social, motema malamu. Mwana obali na mwana motema malamu boete ya kosunga Congo mouvement na yo bana Gombe yondo simbaka Gombe zalika république mobimba nzambe apambola na misala malamu zo sala kati na na pesi na petit nanga papi ngefa na kati na zerike prêtre de prêtre ko la pambola yo na bande ko nyonso ba soutenaka nga mama na ngai papa na ngai famille na ngai et puis na ba congolais so famille na ngai et na mbote ya suka na pesi na apôtre Elias mwana dina bala oyo na kati Angola patriarche et puis n'apôtre Kevin oyo azali na kati na Brazzaville na wende nzambe apambola yo oyo asuka na pesi mbote na mama Brigitte mwete kolo apambola ye apambola po ami de tout le temps yende premier conseil na ngai so ina saka ba mission na déborder abi papa o lobi mabe merci maman oyoki oyo ka papa mbaimbela conseiller na ngai numéro 1 ye wana oyo pe asanga mwa supu na ma Brigitte mwete soko boyi sala mokili zaka bo moko alors numéro na nga ngoyo pona sunga yo spirituellement physiquement oui na ndenge so mama tozali na tout na molimo te alors robert ngai abotole loko tout na ba vacances privées na kosunga bino na ba connaissance tozali na bango 00243 89 610 49 41 00243 81 807 26 78 pena 00243 99 42 937 na pesi mbote ya suka na Yesu Masia mwana na Nzambe et puis na professeur Baulu ezali contre na mboka na États-Unis ayi kotala biso na mboka Congo eza boye bolamu kolo apambola. Voilà, merci pe prophète Ngefa na ndenge ozara toujours disponible pour na biso. Merci na Junior Mbui na Sima Bilili, merci na maître Sami Mpongo vécu Kissinger, Anya Mouzodi depuis Suisse, merci na yo. Blaise Pascal Masega Bio Mbote na yo place oza Fleur Diangwana maman Elena Emi Elisabeth et topesi bino nyonso mbote bato bolingaka biso na kati ya tindika bo continuer ko s'abonner donc et ça la biso vraiment kitoko makasi ngala bino tokutani mbala sima na kati kaka tindika merci bye